Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers patriotes, mbote na bino, partout bozali nzambe apambola bino. Toza na message moko awa, baluba batindili Martin Fayulu ke na 2023 élection ezate. Élection ezate. Alors natanga kamwa muke passage oyo ya ba beveke. Boyo kande ba beveke balubi bandeko na ngai. Les évêques de la Senko insistent. Ils recommandent au gouvernement de tout mettre en œuvre pour gagner les paris de l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées à 2023 et pas plus tard. Voilà. Oyo ezali ba évêque ba komeli gouvernement ya tricherie. Voilà. Oyo eza composé que la trichère. Alors, la Belgique appelle Félix Tshilombo à respecter la Constitution. Bandeko nangai, bino motele milaka na ba élection. Olobi ke biso to gagner ba élection. Oyebi siko ke non, batu nyonso baza contre biso. Soto kena élection to gagner na biso te. To ko perdre. Et bandi siko kolobama ke élection ezalate. Les pasteurs, les violeurs Mukuna répond aux évêques catholiques, pas d'élection en 2023. D'abord les recensements. Ça c'est un violeur. Namboka mobame ba violeur balobaka. Eza habitude ya baluba que des violeurs. Alo bandeko, ava tokota na yango, tokotala eloko moko bandeko eza ya mawa na province nanga ya Congo Central. Bibembe bakomi kokende kundango na vélo. Soki par na kitukutuku ba moto. Soki muta akufi quelque part, bazuye batie na moto, bakena ye na salle de mort. Soki balingo kende kundaye, bazuye batie na moto, bakena ye na cimetière. Bandeko bomoni niveau oyo mboka ekomi. Bomoni niveau oyo mboka ekomi. Ezala oza pembe, ozala mutu mwindo, ozala bogar, ozala nani, ozala ndengeni yozali. Soko kufi, moto ekozwa yo. Moto ekozwa yo tina morgue. Bandeko, nakotia yango me nakokata yango po ezaka mamula eza so ba 10 minutes. Nakokata yango même ba 5 minutes bandeko bolanda. Mes chers patriotes. Un reportage par rapport aux cadavres transportés aux motos et les cercueils aussi transportés aux motos des destinations du village jusqu'à la morgue, de la morgue au village. Alors, chers téléspectateurs, derrière la caméra, c'est Bernard Ndjouzi Mopajo, ingénieur des ingénieurs. Alors, suivez. Ici, nous sommes dans le territoire de Lukola, situé sur la route nationale numéro 12 à 147 km au nord-ouest de la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Ce territoire est composé de 3 tribus principales appartenant à l'ethnie Bakongo, Bakwa Congo, Basundi et les Bayombe. Cette population fait face à de sérieuses difficultés dues au mauvais état des routes. Même pour le transport des cadavres, ce peuple fait recours aux motards. Du lieu de décès à la morgue, le corps sans vie est enveloppé dans des draps, soutenu de part et d'autre par de petits bois, tandis que pour les autres, le corps décédé et ces motocyclistes doivent parcourir des kilomètres pour arriver à la morgue de Lukula. Wana ebembe, wana ebembe.
Explique-nous d'abord si quelqu'un est décédé, comment on emballe pour que les cadavres arrivent dans les motos jusqu'à la morgue. Ok, merci beaucoup pour la parole. Donc juste quand la personne est décédée, on ne nettoie pas à notre niveau, mais juste on le couvre d'un paire de draps et puis on le met à la moto, on attache les pieds et puis on met le corde pour l'attacher avec le motard, avec le conducteur de la moto et puis quelqu'un derrière pour soutenir. Et quand ça arrive à la morgue, et puis quelques jours après, nous venons pour prendre le corps pour aller enterrer. Si moi, mon nom c'est Richard Lemfombetti, je suis coordonnateur de la société civile santé dans la zone de santé de Lukula. Et au même moment, je suis aussi coordonnateur d'une ONG de développement. Bon, par rapport à la question que vous venez de me poser là, d'abord, c'est un problème réel, le transport des cadavres sur moto. Et ce transport de cadavres sur moto, c'est surtout dans les villages. Les gens viennent retirer le corps à la morgue de Lukula et puis ils amènent dans différents villages du territoire de Lukula. Et pour rappel, le territoire de Lukula compte 5 secteurs. Et ces 5 secteurs sont des secteurs qui sont vraiment éloignés du chef-lieu du territoire de Lukula où se trouve la morgue. Et comme il y a la modernité, les gens, quand quelqu'un meurt, parce que dans les temps, il suffit que quelqu'un meure, cette personne devrait être enterrée les jours suivants. Maintenant, aujourd'hui, même les gens qui restent dans les villages, ils cherchent à ce que leurs cadavres puissent d'abord être placés à la morgue et préparer l'enterrement. C'est ce qui fait que quand quelqu'un meurt d'abord, quelle que soit la distance du village, ils vont tout faire pour amener le corps à la morgue. Or, dans notre territoire de Lukula, plus précisément dans les secteurs, les routes sont vraiment délabrées. C'est ce qui fait que même s'ils ont des véhicules, mais les véhicules ne peuvent vraiment pas emprunter ces routes-là pour arriver à Lukula où se trouve la morgue. Et c'est comme ça que les gens, voulant suivre la modernité pour préparer l'enterrement du cadavre, ils amènent les cadavres d'abord sur moto, sans cercueil jusqu'à la morgue. À la sortie, ils empruntent les mêmes routes de la morgue jusqu'au village. Il y a des villages même qui sont situés à plus de 70 km, à plus de 60 km. Et dans certains villages, peut-être, ceux qui peuvent bénéficier des routes qui ont été réhabilitées, et ils utilisent parfois des véhicules, des jeeps. Mais en tout cas, dans la plupart des cas, même les jeeps ne peuvent pas arriver dans ces villages-là. Et donc, la conséquence, c'est qu'il faut simplement que ces cadavres qui ont été déposés à la morgue puissent arriver au village. Et pour en arriver, il faut utiliser la moto. Et les gens se sont spécialisés pour mettre les cercueils dans les motos, et puis ils arrivent au village. Nazo obligé vraiment kolongola yango. Bomoni ndeko mutakufi bazuye batie na kitukutuku mutu aza liboso après bakangi singana mutu oyo akomema ye. Après mutu moko susu avandi na sima ya mutu akufi ale bazwi makolone bakangi yango basinga baatashe ye po ekweya te. Sikoyo mutu oyo aza kopusa azomema ebembe oyo pe aza na sima ye pe akangi ebembe boyo ndire kamarani na ye. Bandeko bamoni niveau tokomi nango ya mboka. Bandeko bamoni niveau oyo mboka ekomi. Donc pour vous dire que même ambulance na maboka on ezate. Ambulance on a poto biloko pamba mais ezate. Ba nani bazokota ba prison ba kamere na ba montagne ndenge nini. Chilombo ye moko azoyiba ba montagne ndenge nini. Mais ça penser à la population. Eza bandeko za pasi. Alors bandeko na sali des vidéos liboso ba blokaki yango parce que na tchaki image ya femme congolaise moko za ministre na Italie. Ndenge ba manaki ko maltraiter ye, ndenge ba sakana na ye, ndenge bazo benge makaku bien que aza nommé ministre. Alors tango lingi ko bima boye ba sala système. Soki lingi ko bima bo ba ebeti pa na bangwale, il faut ba bloquer nini vidéo. Alors YouTube komelinga ke non, France muta bloqué yango pour na image wana. Donc ba image o solo parce que tout le monde qui est nani ambassadeur à Italie akufaki, on dirait ba congolais musu na souci.
alors tant bamoni ke ngo lakisa batu image wana po bino boza na société botala nde bazo traiter biso na bamboka na bango balongoli yango. Alors même malheureusement heureusement pour moi vidéo yango na page na ngai ezali, mais soki yo lingi kotala yango mbala moko epesi bloqué, mais soki nga moko na lingi kotala yango na kotala yango tina suka. Mais eza na ba spécialiste oyo bazali ya ba informaticien akoki kozwa yango alongoli yango akotisa yango na nini na Facebook. Alors nakoluka soki nakomona mutu oyo aza spécialiste ya biloko wana yende atia yango na Facebook, mais ekosenga mikolo ebele eza ya lelo te tolanda bandeko na ngai. Des sacs de minerais entreposés dans des parcelles au quartier UCK de Kolwezi. La situation est alarmante d'après la société civile du Lualaba suite au risque de radioactivité auquel sont exposés les femmes et les enfants enceintes, alors que dans la carrière d'à côté où les creuseurs exercent leurs activités, les entrepôts de transit y sont érigés. Les responsables de la coopérative exerçant dans cette carrière déplorent ces situations occasionnées par un groupe de personnes non identifiées. C'est pourquoi ma déclaration et ma ONG, soit disant que Bantolé Baweke produit Tarma, Une délégation a été dépêchée pour faire le constat sur l'entreposage des sacs de minerais dans le parcelle. Et c'est vrai. Pourtant, c'est à ces lieux qu'on avait demandé pour entreposer ces produits. Nous avons suivi dans le média que nous maltraitons les creuseurs. Et cela est faux. Jusqu'à présent, les dépôts de M. Rasta se trouvent dans le parcelle domestique. Selon une certaine opinion, ces minerais sont entreposés dans les parcelles pour échapper à la traçabilité légalement reconnue des matières premières dans le secteur de l'artisanat. Mais les auteurs de cet entreposage, eux, dénoncent les tracasseries dont ils sont victimes dans la carrière. Du côté des transporteurs des minerais, on estime que tout se passe bien, contrairement aux allégations portées contre les responsables de la coopérative exerçant dans la carrière à propos des tracasseries. Signalons que la société civile du Lualaba décrit cette situation de l'entreposage des minerais dans les parcelles depuis plusieurs jours. Michel Kongolo, Kolwezi, RTNC. Bandeko ya mawa, richesse ya mboka eza partout. Partout hein. Donc, eza ngo éparpillé kabwe. Oya ningi azwazwe. Eza mawa. Bandeko totala oyo na banzika mwa même na 2 minutes hein. 2 minutes parce que ba minute awe kende nazo sala ngona téléphone ya nini ya INRT. Voilà. C'est important bana Congo boyo kalisolo oyezo salama awa na kingakati bakangi mbongo epele na chambre mbongo na mbongo euro oyo bosomona wana yake euro bakangi plus de 3 milliards 500 millions na kati ya chambre. En plus la première dame alingaki kotumba mususu mais heureusement basoda kaka ya sécurité batelemi balobi non soki bozala posa mbongo te botika mbongo biso tozwa esunga peuple congolais bokoki kotumba mbongo ya leta boye te soki boye tokoyokana te mais parti mingi ya mbongo esi etumbami parti mingi ya mbongo esi eza déjà brûlé mais oyo etikali yango bomoni vraiment ezali pasi mpe mawa pepe kongo naza kosufri awa na kinga kati mbongo eza kosalama na maseki. Vraiment population oyo aza koluka nani akobimisa mbongo oyo kino sikoyo toza koloba boye mbongo ebimi nanu te. Le reste ya mbongo oyo wana etikali eza nango na kati ya kinga kati ebimi nanu te. Mais toza kosenga na chef de l'État aluka renfort ya makasi oyo bakokota mpe po bimisa mbongo etikali esunga pepe congolais. Na yango wana basala na lombango parce que ndambo ya mbongo ebandi deja kobima kotambola. Alors posala na lombango mbongo wana ebima na kinga kati po ete soki totiki boye tokomona bamisusu bakodondwa na yango. Vraiment bosala na lombango mbongo wana ebima na kati ya kinga kati tango ezali mabe na ngonga oyo balobi na sous-sol ba minere ezali diamant, cuivre, cobalt
ezali kaka na kingakati awa afali topanza nyonso toluka place nyonso richesse ebombami na kati ya kingakati oyo motuya nalingi koloba na pepe congolais yango wana bandeko soki Tshilombo réellement azalaki na pouvoir nde basoldat basi bakweya na kingakati pai Kabila azalaka po batala pai azali biloko ni eza kuna mais lokola aza na pouvoir te eloko te alo bandeko vraiment natiela bino lisusu voilà eza mawa toyoka ye la bobangi na ebisi bino bobangi ese changer quand bondimela ngai bonga nazali lokola ngolo nazaka na mai na ngando nazoyebisa bino ke ngando asi akufi nalobi na bino nazali lokola ngolo nazaka na mai na ngando nazoyebisa bino ke ngando na bayebaye banso basi bakufi toza lisusu na ntina kobanga ngando te. voilà bandeko tozokende kaka tata munoko na ngai nga na 2023 élection kotuna ngu faci te bapaya basiba banikolo covid asomisi makambusi tokoreekipere confinement yango to yango idepasi fifa bango mpe barekiperaka de nzela baleki biso mpe tokole bango barekiperaki ya moyibi biso mokili mobimba bayebi ke touti nako nanu mpe esili idepasi fifa yaya tokokende na élection te soki recensement esalami toyeba makambo nini elekaka na este banani bakotaka ku banani bayaka kofote ba 1,800,000 bautaka wa na este yango bazalaka ko idepasi fifa tokokende na élection te na carte électeur ya Joseph Ka fotokende na pièce d'identité bacifandana osala makambo malembe male osala yo presse mutu mpo azolanda yo nsima ntango olingo obima tokotuna yo kola wa mama na bino na oya kolongola mwana mo azala mosi idepasi fifa yaya ifo toyeba bananyo mungala oyo vraiment kokutana baluba vraiment nzambe na ngai eza pasi bon likambo te totala oyo. Par exemple, quand on reçoit au Congo des rétro-commissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Ça tombe plutôt dans le sens de retro-commission. C'est pas du détournement. C'est vrai, ce n'est pas du détournement. Ils ont détournement, mais voilà, il y a un peu de gens ils ont détournement, il y a un peu de gens ils ont mawa bandeko. Au salut découpage de la province, et ça là qui 11, le commis 26, c'est que vous avez 15. Nombre il y a 15 provinces, tu as dit nombre il y a battu, battu bazovu toi na baza banani,
ezaka na mboka nini? Sans recensement, il n'y a pas les élections. Il n'y a pas les élections. Mboka yango oyo aza makasi asala élection. Tolobaki boye na carte d'électeur likambo ya carte d'électeur esili. Mokonzi ya mboka abimisa le peuple congolais carte d'identité. Otia empreinte identité na yo ebimi. Tokona bamemi ya bien ya misat ba changer ba loi électorale. Ce qu'ils ont changé, il n'y a pas les élections ici. Il y a mine kokata batu ya mituna beni esila. Olobela ramene bana Yesu Kristo. Soki kokata mituna beni esilite élection ezali awo te. Bazo wela kaka bibonge mais nombre ya bao bakufi na beni tokoyeba ngo te. Batikali boni baza ndenge nini. Soki topesi bakondition oyo te bitumba ya beni ekusila te. Lokola bawelaka bukunja basilisile biso bitumba ya este. Bandeko na biso baleli ti bazaki. Bandeko Oazolo Bawana, c'est un violeur à main armée. Violeur oyo, tango biso tozoloba, a telemaki a critiqué biso, tango bazana kabila. Abi pasteur azana droit ya koloba, makama politique te. A telemi a gangi a lobby oya koye koloba. Parce que erwana bangona kabila na ye baza koyiba. Kabila zo pesa ye ka mwa ba 1. Mais tango muluba leki. Ya bandi koloba politique. Ndenge nini yo yeba te que c'est un faux pasteur. Qui se contredit. Aloba di boso boye, mututa lobi na ye, aye ko changer susu. Muluba. Ema ouais. Na bato boye. Et bango nyonso bazaka langage moko ha. Tango na loba ke 99,9% de baluba. Yo lukolo banga mingo lobi ah non baluba mususu te non. Tous les baluba. Boyoki langage na ye. Boyoka sous langage ya mutu mususu. Hein? Boyoka sous oyo. Les jours où on compte le travail. On ne compte pas la durée du travail, on compte selon que le soleil apparaît ou pas. Le chef de l'État est élu, investi, et le lendemain, il y a eu Covid, le mandat est suspendu. C'est quand il y aura plus de Covid que le mandat va reprendre son cours. Ah bon? Oui. Mais Boyoki est un homme malade. Habitango Covid et Kosila, mandande et ko reprendre. Donc, ce qui Covid est sali 7 ans, il est pas dans 7 ans. Mais awana Occident, ce qui manda no koki, Covid est sila te okotika. Mais tala siko oyo makabazoloba. Pona nini parce ba yebike balingi balia kama groupe wana balia ce qui est comme une élection na voter bon. Na voter muluba. Nani ako voter muluba? Ako voter muluba nani? Na ebiete hein. Ba yebi yango ke mtako voter bango azate. Totana no bandeko.
J'ai parlé avec le Premier ministre. Je lui ai dit notre intention de faire partie de ce gouvernement, moi et mon parti. Parce que la dictature qui a gangréné ce pays, qui a combattu la liberté de penser d'opinion pendant 19 ans, a été combattue par l'UDPS et par mon parti. Maintenant, et cette dictature est en train de chanceler, on est vers la formation d'un nouveau gouvernement, c'est tout à fait normal, et nous voulons voir le Premier ministre pour lui en parler de vive voix, notre intention de faire partie de ce gouvernement, moi et moi. Le Premier ministre, c'est un ancien collègue député avec qui nous avons été à l'Assemblée nationale en 2006. Nous nous connaissons depuis longtemps. Voilà. Bandeko, na banzi totikali na quelques minutes, au moins de 5 minutes. Yangwana na lakisi bino biloko oyo nani biloko oyo nani bango balobi clairement que voilà à travers le prochain Premier ministre et prochain gouvernement ou le Premier ministre Yanomaki. Ça peut-être une mise au point d'une minute. Ce sont des faibles. Ceux qui montent à l'objet, Makambozo le baron sur Félix a sali à 2 ans. Et bon, Félix n'a aussi les en loba au belogo toza, oza polé na bongo. Tiaï boloba oza polé na bongo. Le but de l'histoire, c'est corriger les erreurs du passé pour mieux préparer l'avenir. Félix Tshisekedi, président de la République, a trouvé des problèmes dans ce pays. Alors, problème. Quand je dis des problèmes, 32 ans de Mobutu, 18 ans de Kabila. Problème Congo na gouffre na ndenge ko imaginer. Ça c'est un problème. Toyebi c'est un fait. Problème ezali, Mokonzi Mboka kuti ba problème. Maintenant qu'il est devenu président de la République. Si Mokonzi Mboka zoko ma président ayeba ki déjà que ba problème ezali. Ayebi ki ba problème ezalaka. C'est-à-dire ndenge ndimi wana lingo lobage, oyebi soki tozaki bana mikie bazo sala makambo ba fufu, abi aussi ça fufu na aussi c'est bon, bacheli o fufu moko balambeli na soso silisa. Ko expliquer les sous-sautés. Au quotidien na kati silisa makambo yo lukaki. Soko dimon ki mambango yo kana na mabaku. Mokonzi Mboka zwa responsabilité tout en sachant que makambo na yeko kuteza minene. Mokonzi Mboka akosala époque na yepe akokende parce qu'il ne va pas tout terminer. Akosala oya koikosala. Quand lui partira, quelqu'un d'autre viendra. Ainsi de suite. Soit dit volonté au Félix Tshisekedi comme président de la République Gazanango a concrétisé makambo alobaki ata 80% akei oya koya soka tika la même lancé finalement et kozala départ pour nabiso. Alors koloba na ngai te oyo bisanga ke bongo siko lingi sala miracle kaka 2 ans. Soko ki mutu alobi bongo loba na kozala problème na mutu tshai boloba moi bongo eza ozo comprendre te vanda kimia yoka. Mokonzi Mboka esengeli a trouvé solution à ba problème oyo ye akutaki. Mokonzi Mboka ko se plaindre les sous-sautés. Et nous sommes là pour l'aider. Alors pour l'aider c'est comment nous devons lui montrer là où ça ne va pas. Et ça la biloko sala ba 40 ans ya ko trouver là on a solution. Si on a trouvé solution à moyen terme ou à court terme ou à long terme, mais il doit commencer un travail. Et c'est comme ça que ça se passe. Ce matin. Bandeko, Nasuki wana, Martin Fayulu va se préparer. Aïba Kebalouba va se battre pour une élection exaltée na 2023. Alors, Bandeko, naza obligé ya komema alimia Muluba na justice. De toute façon, à Muluba. Abana osala combat, tango ayeba kezeki na avantage ya Tshisekedi. Tango Tshisekedi a échoué, tango Fayulu eko gagné, akimi combat. Bino mona kina combat, akena Kinshasa kolanda baluba bazwe na musala kuna ba reconnaître ete
azongi awa na Belgique. Alors baza na problème na marque tabu bango na sataniste ifonge. Alors bino obolandanga boyebi makambo oyo Tshilombo asalanga ayoka na basi mibale baloba kengai na liai na violé bana basi ona baboyi na bango me balobi quand même makambo basalinga. Alors ngai na ko sala biloko ande na te eza pona baluba naza kutuna video moko na bana kolakisa ngo na video na ye ya wala sengi bino so bosisi kotala oyo botala nano o wana muluba kosaka bato kaza universitaire na kanye na faute moko très grave ezolakisa ki alimia muluba azana universitaire te azaka bato basombaka ba diplôme ndenge tous les baluba basombaka na ba Tshilombo wana nyonso boko yoka faute wana eza grave muto asali université akosala faute wana te. Merci bandeko nzambe azana bino bolanda oyo video ezoya. Merci, au revoir.